Hein? Kimbango atalisi biso mingi connaissance ya magie noire. Jésus-Christ a atalisi biso magie blanche. Kimbango alakisi biso makambo ya kibonzambe, alakisi biso magie te, makambo nozoloba. Pouvoir ancestral les années. Peut-être kombango ya français ka ezomema biso bongo. Hein? Moïse Mbi aza hypocrite te. Hein? Moïse Mbi alakisaka tout le monde pour koma oyaza. Eza spiritualité nde ezokomisa bongo. Makambo baka. On met tout le bas, c'est clair. Il y a des gens qui travaillent. Oui, bah, il y a des gens qui travaillent à Kobatama. Moi, je suis allé à Tchekomba Gege. Monde, Ninganagi. Est-ce que Bandi une église de Bakimagi? Au contraire, c'était Bethel plein. Au moins, le pouvoir ancestral et Fandaka Nankamba à l'époque. Ce que ça l'a raté, Bele Afrique, Marambo Bele Chanza. Hein? Mais les longs kamba sont hollandais, les premiers kamba ne comme magie blanc. Nini? Ma un kamba comme magie blanc. Beaucoup qu'on a vu sur la carte sur les alas soute. Batune ba otala obongo. Kande yo zabwe. Ozana magie blanche. Ozana magie rouge. Ozana magie noire. Ah! Et raison pour laquelle il y a un maître spirituel, complet. Raison pour laquelle Yomoro mi bengi maître to bateau ne ba bengi maître. Bateau ba bengi un maître. Et ça bateau ba mona de quoi suis capable. La majorité des influenceuses n'y sont presque TikTok. Ceux qui basent 100, peut-être 2% ka ba osala on a voix normal. Bango tout. Bazo le karabanzela na biso poto pesa bango makambo. Donc pour comme influenceuse à mon nene à TikTok, faut pas pire au makambo. Même mobile, même moi aussi. Bah toi TikTok. Oh mais là oh fulani mikolo yo toke na live ya fulani na minute nzoka ne bayaka na bango pa na bino. Est-ce que na ba pasteur to ba frère to ba nana ba frère religieux nyonso. Ba obana succès, ozana kisite na. Hein? Ozana kisite na kalamba ya zana otoke. Banda kotangela ngana bando tangela sko bato bazate ngana na monde wana ngana na spiritualité wana yo banda kotangela ngaba komba bato na yebiso soki bazana ngoto bana ngoto ba mise chrétien ne bazabongo mais zo lobela yo ongolo bani au travail na ba misien ba pasteur ba respecta kinga yango mo l'église yebele ba pasteur angola tango yo yangola ba pasteur angola ba respecta ka yo ba gozo ba plan pa na yo c'est ça. Parce que les musiciens ignorent qui besoin de la zaka privé ya ba pasteur. Ya moi c'est ngaki pena que t'es tombé la pouvoir bukoko et là qui na kulumbimbi. Oh maman qui me pas vite atikela biso. To changwa do mutu tu akoya. Tinde na oloba boy. Ko kanga pe date lelo. Mais c'est toi qu'on risque ko beta na ngola awa. Soit looking at osa piaka. Hein? To ke pena na nkamba place papa na bangwaza. Ota da vidéo na mo kwanta avec la moni. Ota da vidéo ya mwanda tsema tambu sikoka. Bata baba boyoka ba question na zo yoka. Ba ventira ngona. Batu bakoti ba ventir na pouvoir ancestral bangwana. Mwanda tsema lele bambonga bomisi batwa. Mais suka na ngwa di embeli na magie blanc. Bena batu mususu abimi lokola ngabo na bimi. Oui. Naza fort, plus fort pour na magie noire. Alors tout ya magie bla bako fier langa parole ko ba proposer nga mbongo pona la kisa bango connaissance onga na nango e bango ba kotsanga na magie bla eloko diangenda salaki eloko totso mona na mwanda temia na suka obandaki parlement na sultan suka rango komo yano na ba veste. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission à venir, on est sur www.idéologie TV, David Ewembe, toutes les choses qui se passent ici à Angola. Et c'est David Ewembe, et c'est parce que vraiment, Namboka, Masola Balabala toujours. Donc, vous abonnez massivement. Na Idéologie TV massivement masola balabala beaucoup zala décider nebo partager la émission ndenge botaka moi ba j'aime ba commentaire wana ine pengle logo moko na bata balabala masola balabala eza chaîne moko eza commercial donc to yambaka batu nyonso mutu tout aza na posa ya kosala publicité ya musala na ye ya activité o ya sala quelconque benga biso okozala décider plateau na biso eza
po na mutu nyonso tolongoli mutu te po na mutu nyonso masola balabala tozalaka po na batu nyonso. Merci beaucoup na batu to ba accompagner biso, merci beaucoup na batu to ba soutenir ngai hein bozalaka zalaka pena ngai e ko sala bien boze belé mo otanga ba kombote po lona ningi nga po otanga ba kombote mais bozalaka ebelé bo soutenir David Wembe e ko sala bien derrière la caméra Mayala Monsolo kota masola balabala e ko sala bien yebisa mopa o mokonzi ofima ntuka mankoi mutema zanga na ngona ngola na poto ko mandenge nini bakabarate po ani bata poto kofi okabarate po na nini mopa okabarate po ani moi 200 moi 100 pour na David ata na poche da problème mais soka bato bakufi yondo tindi ba comportement no bata poto bon biso to sakara na masola balabala lelo toza bongo na kulumbimbi bomona un peu moins décor ya masola balabala lelo c'est un peu moins hein bomona ngo ndeni c'est un peu moins changer toza bongo na maître Kulumbimbi et na maître Kulumbimbi on va essayer de parler à long et à large maître Kulumbimbi azanani pourquoi aye na masolo ya balabala maître Kulumbimbi boa tarde na bandeko tout bazolanda biso et puis boa tarde na yo moko muto ya mbinga na plateau na olelo bonne santé te santé pena kimia pena na ngolo batu baotala yo soki esengi ose définir bayeba yo po tomoni oyo toyebi te oza pasteur na ndenge olati elamba oyo boye bato mpena baotala oyo bayeba yo Kulumbimbi aza nani? Oui, naza maître spirituel les représentants valables ya Kulumbimbi et puis guérisseur ya baproblème nyonso donc motu tout aza na problème spirituel les seuls moto akotrouvele bino solution to akopesa bino solution na baproblème spirituel nyonso oyo boza nango ye onde atelemi na plateau to liboso na bino nani moto akozwila bino solution na baproblème nyonso oyo boza nango bato nde baotala oyo baproblème nyonso baza nango yo nde moto oza solution aza solution ya makambo nyonso bolobaka na masoa babala boyebaka ngo oyebaka mooloba nazoyeba très bien mpo nayebi de quoi suis capable lolokola na miyebi oyo naza yango nalobi ke le sel moto akozwila bino solution na baproblème spirituel nazodétermine bien baproblème mosusu wana nga te mais bakazu eza baproblème spirituel le sel moto akozwila bino solution eza nga toke no malembe makozotumbola ngai bon nayebi te bata balabala Mayala Monsolo contrôler baémotion na nga nasengi mpena contrôler baémotion na nga mpo ezala bien le mot Kulumbimbi elingi oloba nini mpo mibengi Kulumbimbi komba Kulumbimbi bato bayoka ngo mwa trop bayoka ngo mwa kala yo olobi kombo na yo Kulumbimbi okoki kose définir mwa na ndenge nini? Kulumbimbi eza kombo oyo bapesi ngai l'état nauti kosenga autorisation na bancetre na biso ya ngola po spiritualité nauti nango na ngola te nauti nango Congo kuna l'état basurnome nga bapesi nga pouvoir ancestral oyo nazosalela bazalaki na kombo bando benganga wana eza kombo ya temple donc na spiritualité ya Congo na temple kombo bando benganga eza Kubas eza esprit oyo nga na bando belelaka na Congo l'état na ye na Angola oyo eza mboka mopaya eza mboka bancetre baza mpe na bachef coutumier na bango esengaki nazonga mwa moke avant na banda mission na nga nayelaki na mboka oyo fo nakende nasenga autorisation mpe na bancetre na bango a partir ya kosenga autorisation nde bango moko bazwaki te ya kofandisa nga bapesa nga mpe nasi bapesa basurnome nga mbala moko Kulumbimbi do naza représentant valable ya Kulumbimbi awa na kati ya Angola. Nazonga na masima olobelo moko na Congo ozalaki na Congo donc c'est que na Congo pe banda ko travailler na bandi musalo na Congo na bandango depuis 1995 depuis 95 ti lelo des na Congo banda osani na Congo pe na sali ba travail spirituel na sungi bato ebele o bara ba problème tel que ba pasteur ba musicien ba joueur ba prostituée bato bara maladi d'épilepsie maladi ndeke bambasu obete loko mokana nga kotika ngo boite eloko nini mais nga nazala mpona korépondre yo noza bosunga mpe na bapasteur ome na travaille na bapasteur nyonso aza na église ya monene na kini omonaka mituka etandamaka même akoya mpa na nga te mais basalela spiritualité oyo biso tosalelaka
ebele bazo dépendre pas na eza masola balabala eza masola balabala kolobaka boye te bapasteur toyebi bango baza bato ya nzambe bapasteur toyebi bango baza bato ya nzambe biso tosala ezali biso mpe toya bana nzambe spiritualité nyonso eza spiritualité mais toza na différence ya bavole baétape oyo tokendaka nyonso ezali nzete mais na likolo nango eza na baétape ebele ezodépendre siko na yo na kati ya spiritualité oyo mpona étape nini yo olingi okende spiritualité oyo bapaster ya Congo baza nango oyo olobi otravaillard na bapaster ya Congo donc bapaster ya Congo bayaka mpe kozwa baplan mpa na yo oui bapaster ya Congo bapaster wana toyebi bango baza na spiritualité oyo ya Jésus-Christ ya kibonzambe ndenge toyebi spiritualité ya Jésus-Christ ezalaka te Jésus-Christ a prophète aza fils de Dieu ndenge yo mpo oza fils de Dieu ndenge nga mpe naza fils de Dieu nyonso tosalaka toyebi bien Dieu existe pouvoir oyo biso tu tosalelaka eutaka mpa nzambe no oyo Lucifer aa nango eutaki mpa nzambe oyo ngai naa nango eutaki mpa nzambe oyo mpe Jésus-Christ aa nango eutaki mpa nzambe biso tu toza bikelamu oyo ye moko atie lo moto tu akorespecte makambo ne ape capable ye moko alobaki motu tu akondimela nga aza capable ya kosala miracle ebele na oyo kutu nga moko nasala te ezosenga kaka korespecte baprincipe na ye alors na mibengi maître spirituel mpo naa na 3 volets différents oyo nga natamboli naza na magie noire naza na magie blanc et puis naza na magie rouge kanda oza boye magie noire eza oyo koko na nga atikeli nga kanda oza boye ka ndenge naza boye magie blanc eza oyo bayebisinga te ezela tokende na malembe bato nde baotala oyo bongo kanda yo oza boye oza na magie blanche oza na magie rouge oza na magie noire ah et raison pour laquelle babenga maître spirituel donc naza complet na raison pour laquelle yo moko mibengi maître to bato nde babengi yo maître bato babengi nga maître eza bato bamona de quoi suis capable wana bapasteur bango nyonso naoloba kotakaka ozotaka mingi ka bapasteur mpo nani otaka bamisien te mpo nani namona otelemi mingi kota bapasteur na bamisien mpe bayaka mpa nao c'est tout à fait normal tokende malembe maître Kulumbimbi bapaster bayaka mpa no kozwa nini to opesaka bapaster nini bapaster mpa na nga oyo ngai napesaka bango premièrement eza prophétie ya koyoka na ekomona na miso opesaka bapaster prophétie topesaka bapaster tire client oyo ebendelaka bango bandimi baya na église et à part ça topesaka bango pouvoir oyo ya guérison miracle oyo tobenga eza guide marabout eza esprit moko tokolatisa ye esprit wana ekobanda koguide paster ti asimba mutu akweya eza na esprit tokotisaka na nzoto ya paster nde bapaster bakweyisaka bato bongo ezaka nango eza spiritualité oyo biso topesaka bango kokweyadelivrance mutu okosambela mpona ye akweyima azwi délivrance te kokweya eza baspectacle mpo esprit wana ntango toportaka yango topesi yango paster ntango paster ateyemi likolo ya chere eza na baapellation moko ya bakombo tobelelaka bajine wana babelelaka ngo akoloba ngo na sa motema une fois jine wana akoti kati na ye alors paster ala pouvoir akotala mutu atie loboko asimba te mutu wana fo akweya kokweya wana akweyi te mpo azwa délivrance akweyi mpo pouvoir oyo eza liboso na ye azokokosupporte yango te banda oke église nombre de personnes bakweya na église na bino est-ce que baproblème na bango esila okosa natuni kasi bavi na yebiso ozokosa bata babala yebike ozokosa bonga na okosa te bato babala na ndenge mabe te boteni nga rigueur te mpo na émission oyo Kulumbimbi ye mutu azoloba donc bato tomonaka bakoyaka na baéglise bongo bana basi bakoyaka trop donc eza baesprit moko boye oyo bino bopesaka bapaster soki paster abeleli elati ye na nzoto alors moto oyo nyonso aza na makila makasi te akokoresiste liboso ya paster te fo akweya mais kokweya na ye elobi teke soki azalaki maladi akobika non akweyi mpo puissance to force moko eza liboso na ye ya domination akoki kosupporte te yango ekweyisi ye mais soki aza na mbaso okosanti ke moto yango akweyaki ti alamuki mpe mbaso yango ezalaka esili te do mpo mbaso esila eza na priere mosusu fo paster atanga mpo na délivrance na yo donc motu mosusu ayaka akweyi na ye église mosusu omoni bato 40 000 personnes bakweyi elobi teke pouvoir to spiritualité eza wana non
bazokoka nde charge esprit au pasteur na bango azoporte na nzoto te. Bongo bamisien ndesi bamisien opesa bango nini? Bon bamisien baza mingi basé côté ya succès. Misien ye abazaka na ye mingi do misien akendaka de gauche droite te ye atelemaka na place wana azwa succès et puis eloko tout album tout akotya na marché etekama bato bakonsome yango. Soki bato bakonsome déjà album na ye yango ekopesa privilège to facilité ya kozwa bacontrat minene ekobeta baconcert. Wana posala yango très bien. Hein? Oh, mais mosala na nga nasalaka wana ozapela bamisio tovaya na bango ebele bamisio ebele bapaster ebele bandumba ebele bakatiere ebele mpe nasimbaka napesaka bango pouvoir toke malembe oui. Ndesi ndumba sikoso osimbi ye po pese nini azwa chance kokutana mibali ya mbongo. La majorité bainfluenceuse nyonso presque ya TikTok soki baza 100 peut-être 2% ka baosala yango na voie normale bango tout bazoleka na banzela na biso mpo topesa bango makambo. Donc mpo comme influenceuse ya monene ya TikTok fo bapia o makambo meme mobali meme mwasi bato ya TikTok beto omona bango bongo fulani mikolo oyo toke na live ya fulani na minute nzoka nde bayaka na bango mpa na bino eza normal biso tutona ba TikTok no yo kofungola mpe compte ya obeti 10 ans na compte wana otali baabone na 1 million ezokoka te mais motu mosu afongoli compte lelo après 3 jours omoni pung 2 millions 5 millions siko basala yango na kipamba te do fo biso totya mayele moko likolo na ye do photo to publication na ye ntango azopiblie yo ozomona yango publication ndenge mosusu lokomona akosa eloko eza même pas sens apiblie ka azomela nta mai na kopo lokola spiritualité eza kati na ye bato ebele bakokota bakotapote batie bacommentaire bani bazomona eti ye nde aza extraordinaire. So na comprendre bien donc monde esimbami na spiritualité. Très bien donc nyonso tosalaka sans spiritualité ok liboso te. Na TikTok ekoti spiritualité. TikTok ekoti spiritualité a des fois nakobetelo nani a des fois nakala ezalaki mutu fo akende basala multiplication mbongo porte-monnaie magique kodia banani na suka nango bapaster bakomi kobangisa bato ke soko okeba koteka yo lelo bazwi pena activité wana batieli bino na badocument entreprise eza na Congo babenga finka baodefisaka bato bambongo ebi mbongo bazopesaka bato eza ndeni bango bapesi yo mbongo ya multiplication yo oke obaloli oyeli bango ya motoki kasi ezaka nde mona mosala tosalaka te et raison pour laquelle motu tout se baza na fika suka nango makambo ekomelaki kaka bien te. Le mbongo ya finke eza mbongo ya miti bango bazopia mbongo ya multiplication yo ozopesa bango mbongo ya motoki na oyo fois normal. Alors soki oza na spiritualité te yango ozomona ebele bazokoya akotina baniongo ndako etekami bayeba botole biloko ndako suite babiloko wana po leta na biso autorisé nyonso ekota nango donc eza normal. Kulumbimbi ezomboyenga mwa motu mingi spiritualité na bino oyo ozolobela eza différent to ba spiritualité eza ebele to bato fo babase na spiritualité oyo ozolobela nyonso eza spiritualité biso tu na yebisaki na début tozodépendre na Dieu le Père nde ye apesi puissance to pouvoir oyo biso nyonso lelo na mokili tozoutilize siko ezodépendre na baétape to na baconnaissance toza nango mpona koyeba kosalela yango. Donc nga soki oyepa na nga ocomprendre la différence moko eza nini tokolobela lelo porte-monnaie magique tokozala 10 mètres spirituel biso tu topesa motu porte-monnaie magique non mosoke kuna okaka explication ndenge mosusu oyepa na nga explication ndenge mosusu oke kuna explication donc ezodépendre na baconnaissance oyo toza nango à partir ya connaissance motu na motu adevelopaka spiritualité na ye na connaissance oyo ye aza nango. Donc spiritualité na oyo bapaster basalelaka na oyo biso tosalelaka na nyonso ezaka eloko moko na spiritualité eza dire paster paza na bacondition. Jésus-Christ kutu ye moko le fils de Dieu prophète oyo azalaki reconnu na monde po abanda mission na ye azalaki obligé fo asala jeûne et prière ya 40 jours 40 nuits eza bacondition bapesaki ye te. Parce que yo soyo kosalisa mosala mpa na ngai napesi yo condition 3 jours okokouche na mwasi te
À part le baiser, ça s'accélère. Jésus-Christ passe à la guerre. Et là, tout faut et là, tout mon condition et spiritualité, c'est ça les marquants en condition. Kulumbimbi. Souvent, bateau, bazwarabino, boza bandoki, boza batakisi, boza batu moko oyo bobe psaka bavia batu. Hein? Réalité na bino batu bayebi yangoana, mais yo ozo yawa na monde makambo susu, ozo lobela makambo susu, ozo lobela mingi spiritualité. Ozo mona ngo ndenge nini. Po batu ndesi ba mono kande suzanganga, oza mutakisi. Hein? So nazanganga c'est que Jésus-Christ peut azalaki nganga. Kimbango pas azalaki nganga. Hein? Faut le bandengo. Boko susu papa Kimbango na makambo. Mais bango tout baza ba prophète. Azandenge moko na yo, azandenge moko na nga. Biso to ba fils de Dieu. Donc c'est normal. Problème na biso to zani. To zaka ndé na changement ya ba religion. Kimbangu azalaki mingi muto abazaki atalisaki batu mingi magie blanche na magie noire. Kimbangu atalisi biso mingi connaissance ya magie noire. Jésus-Christ atalisi biso magie blanche. Kimbangu alakisi biso makambo kibonzambe alakisi biso magie ta makambo nozoloba. Pouvoir ancestral les années. Peut-être kombango ya français ka ezomema biso bongo. Vous basomeli ba otala obondi magawi ke yo Kimbangu alakisi batu magie noire. Atambisi biso ni nzambe ya mpungu tulendu. Yango de nzambe ya mpungu tulendu. Yango te toyoki pa Kimbangu. Jésus-Christ aye yepe atalisi biso les dieux du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yango de na bango mibale. Baolo baka eloko moko ba langi nde kaka eza différent. Donc muto a débordé nzambe na bango mibale azade. Spiritualité o ba memi so sauf que eza na différence ya ba race. Jésus-Christ lokola azalaki mondele. Azalaki prophète envoyé uniquement pour la race oya ye. Do ya ki pona ko délivrer race na ye. Kimbangu ye pe a délivrer race na ye. Différence toza na place wana yangwana. Au moins pouvoir ancestral o e fandaka na nkamba à l'époque. Soke zalaka ti lelo. Bele Afrique makambo ebele chanza. Hein? Mais lelo nkamba soto landeli de premier nkamba ne comme magie blanc. Nini? Ma nkambe comme magie blanc. Bukoko na biso la kati wana ezala soute. Makambo zolo bozo. Mais nazo clarifier bino très bien bakimbangiste ba otala nga baye bakema ya nkambe za suna kale ezalaki soki boke nkamba. Do yebango soko za ndoki. Deko sokolaki na mbana retour mutu ke kosala sida bandoki tu ba okufa ndengo na te. Est-ce que na nkamba batu bakufa soso? Bata balabala bo répondre à ma question pardon. Ngape na utozala na sala ba emo na nkamba na marabu ndoki nganga oya makasi bo confirmer neti nga na sokola ki pe ma nkamba ngo. Et si c'est ndoki na ngate poane. O menazo tout na toyeba kindoki na nga esili tenki marabu na nga pe se changer nga pe ne logo te na kepe na zongi. Terre sainte. Mais place Jérusalem. Jérusalem, place spiritualité zana mai na Kamba. Na mabele na liaki. Yo lobi ke oui esprit on ezaka nango soute. Eza soute. Donc Kamba etikana nango kaka. Etikala bongo diangenda déjà akotsaki trahison akotsaki magie blanc na kati ya Kamba. Le pouvoir ancestral oyo ye papa na ya tikaki. Diangenda na tour na ye aboyaki kokufa pona pouvoir ancestral. Alors asalaki trahison. Bango moko bakimbangiste ba. Pourquoi église kimbangiste kabwani comme il est étrange? On comprend que spiritualité pouvoir ancestral wana au père na bango atikelaki biso kuna na kati ezala soute. Et comme isko business. Na minute comme business ba komowelela mbongo. Anga ye. Bata baba ba yo ka. Tozolo ba o eza clair. Na minute pour on découvrir les vraies histoires, les vrais pouvoirs ancestrales. Au mona ndambu to moitié. Il y a miracle au Kimbangu asala qu'il faut y a pas batu lokola ba biso ko ken église kimbangiste te. Hein? Po ba okosa. Posa nini? Faut y a pas batu lokola biso. Po ba mona nini? Lokola so grandeur na pouvoir au papa siko Kimbangu asala laki. Ah. En église kimbangiste ça va faire na pouvoir ya magie noire ya makasi. Poko biki sa moto azana maladie toko pesa mutu chance ya ko réussir vie et pesa mi pona mutu nyonso te. Na parmi ba maître spirituel o ba changer ba vie ya batu. Donc mutu moko azaki pauvre ye ba sambeli pona ya komi riche.
mutu moko azalaki maladi ayeba sambeli mpo na ye maladi esili na église kimbangi sora deja koka telemi toke tozonga toke mpena na nkamba place papa na bango aza otada video na ye moko ante aveugle amoni otada video ya mwanda tiemi atambwisi koka baventure yango wana bato bakoti baventure na pouvoir ancestral bango wana mwanda tiemi alieli bambongo abomisi bato wa mais suka nango adi embeli na magie blanc bena bato mosusu abimi lokola nga boye nabimi oui naza fort plus fort mpo na na magie noire alors bato tu ya magie blanc bakofiela nga bakoluka bapropose nga mbongo mpo nalakisa bango connaissance oyo nga na nango e bango bakotisa nga na magie blanc eloko diangenda asalaki eloko tozomona na mwanda tiemi awa na suka obandaki parlement na sultane suka nango komoyano na baveste baprado ya badepute oboyaki suka nango komotambola no na prado ye akufi lelo bato nyonso babunda mpo na bedeka bakota prison effort ni mwanda tiemi asalaki anva kufa mpo abimisa bango ata na prison ozomona yango te eza comédie e christianisme bino bozokumisa lelo tozomona mwana mwasi moko boye abandi mpena kolobela bino acteur ya filme azopesa babisu Jésus-Christ. Au moins, qu'est-ce qu'il prouve qu'au nom de Jésus, on a le pouvoir? Pour combo, on est le vrai combo, il y a prophète qui a été à Koufaka après 3 jours à ce quoi. Pour nga raconter le nom de Jésus, si 6 décembre, na okoyate. Pour ça, le pouvoir, mon côté, le colon. Mais ce que yo bandi kotangi na nzamba mpungu tulendo, les arrêts nanga. Et qu'on frappe nga pe na kwei. Est-ce qu'au nom de Jésus, quoi ça va? Nga mo na na olobango. Parce que comme mo balinga ba tiamo extraordinaire ti yagwe kangi nyonso. Parce que nganga na olobango efeni ne salanga. Fona kwei ya dala minute shot. Parce que bango balinga ba komisa ngo ne fendeni. Po komba ngo biso mo na tolobango. Pourquoi batetaka bino oza bandoki? Batu batetaka biso bongo premièrement, soki to commenter na niveau na ce sont des pasteurs et des prophètes. Pourquoi? Bino bosoya pa na biso to pesa bino pouvoir o bino bosalela. Et na tour na bango na matin na bango faut ba pekisa bandimi na bango. Ba ya pa na biso te po jour musu to kozala ngana ona pasteur na kata temple mundimi ne pa yeba ko ya okuta ye wana. Do pa ba kuta ye na temple na ngate ye na matin ne faut pekisa ka bandimi na etu bon kenda ka kuna te. Do bazo kata bandimi tu lie ya ko ya pa na biso po bango bazala na facilité ko ya pa na biso. Les accords pas passer basala. C'est normal, les passer à boyi bandimine ba ya pa na bino. Mais yemo ya ne pa na yo pese ba plan ko ça rabatu apé ça va prophétie. Apé ça ba prophétie. Ah. Et place bimisa biso bandoki yangwana. Et jour biso beto ko silika to lemba ko pesa ba pasteur ba pouvoir o ba na église belé ko kangama. Hein? O ba église belé ko kangama na minute. Voilà pouvoir kangama ba église. Oui, c'est normal. Ici biso to pesa bango ba plan. Biso to pesa bango pouvoir o ba o salela. Au monde ba pasteur talia ba pasteur ba travail na to sala ngo ezala plus dire pesa mo makasi pour to travailler bango sur mémoire pasteur au grand jama côté le mana likola cher azote bandimba zana bando tanga ba 666 église et comprendre alors to travailler bango sur mémoire donc une fois telemi eloko oya so penser na mutu na ye esprit wana travailler na azo sala ngo directement yo na monoko pasteur soka solo ba au nom de Jésus mais na penser na e kombo oya tangi yo kango te. On comprend. Donc pasteur a tangi au nom de Jésus. Na monoko lobi au nom de Jésus mais o akanisi na mutu na kombo mususu lobi o esalike mutu na koya. Pour au nom de Jésus na au nom de Jésus mutu okoya te. Ah ngaye na yesaki bino Masola balabala est une chaîne commerciale. Donc, elle a permis à mutu nyonso aller kana balabala po aloba ou soit à se défendre na oyoye ayebi. Donc, nenge kulumbimbi azawa kulumbimbi azoloba kaka oya yebi. Kulumbimbi kena yo. To biloko nini o penda kulumbimbi asalaka. Ofandi na nini? Ma fandi mingi côté à richesse. Na ma casse mingi na matière d'argent. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être riche dans le monde?
et place on appelle na bimisaka magie blanc na yaka na magie rouge et puis na yaka na magie noire. Ozo me fait contredire te yo moka non magie noire noire pouvoir ancestral o koko nanga atikela kinga yango na koli nango na voyager nango tina développer na comme on a lelo. Oui. Mais la connaissance toza nango na spiritualité pour na ko attaquer adversaire na ye faut luka oyeba ye bien. Oui. Nazwa ki te ko kutana na pire venanga pe asonam soni echo sadat o fala embelaki et vende mutakota kinga na vodou place na yekoli magie blanc. Donc nazalaki na posa ko yekola magie blanc. Mutotangi wana efficacité nango. Komba mutotangi wana ye muto. Ye wana père spirituel nanga. Na fandi pa na ye 5 ans na boyoma ya kasavubu. Vende a initié nga na vodou kotinga pena mingi na yekola magie blanc. À partir de magie blanc, place na ko comprendre avantage ya magie blanc na des avantages nango na comprendre pe avantage ya magie noire na des avantages nango. Donc ça la ba ka musu to koma mutu pe na yeko kuta na bi maître ngana na eloko te na ndimi na boma nanga. Cho sengi makila carrément na okeno na magie blanc. Era mutu so ya bi maître nga bena na famille na biso na mutu ko boma te. Mais na posa vie nanga échanger. Carrément na ko kitso na magie noire. Na yebike na pouvoir ancestral moi ba sengo bukoda makila exact mais mutu asengi ne makila na on travaille na sur magie blanche. Maître souvent tout monde naka na masola balabala souvent batu mingi oyo bazwaka bakisi osat na lo bata bato bayaka pa na bino suka basuka maboma bobebisaka ba vie na bango oki nuance eza bobebisaka ba vie na bango bosala bongo point to sala bongo te batongo nde basala bongo pona nini hein batongo wana bakoma maboma basala bongo biso to bebisaka te na epena pa na yo pesinga pe ba plan bien maintenant on okende boa pour 3 mois le to comprendre na spiritualité toi na ba voler belé hein na otata la publication pe ya ba fille belé ba komi maboma ba luka ba kisi non faut ba luka to claircir ba tout na place wana ngada fandi yo ko luka makampana nga nde ba fille ba yaka tenga na posa na zwa base ba nini mibala mbongo vina nga chance ba nini oui to ça lo musala to pesi yo pe oyo sala ki na posa mais ti to pesi yo carrément ezana ba principe ya musala neti bana basi ozana posa vina nga chance comme influencer za makasi ozala ba mbongo tambola na mituka to ça lo musala. Mais la spiritualité, ezana ba condition. Papa, eza normal, mutu moko boyo za pauvre eza no eloko te yo lele linga. Basale le musala ozi richesse oyo za ngo posa. Soki na spiritualité to na temple ba pekisa ki o David na oto na carré no ko somba mutu ka couleur rouge te. Po musala yo senga ki ba kokolo ba ki na lingi makila te. Yo ke influencer sentiment bato bosa no ko so mutu ka rouge. Carrément o misombeli liwa yo moko. Sko ti o salelo ka bongo ngana baby si yo to yo moko mutu mi baby si. Pour ça clair, mon tout azui mbongo na nzela makila te okotambola jamais na mutu ko za na couleur rouge. Ce que yo so ke o sali ngo beli liboma to kufi. Okoloba ke ngana bomisio. Non, yo moko mutu mi bomisi. Era mutu musu tango azolelelo aza pauvre, aza na respect spiritualité. L'état comme riche comme zo makambo neti ba vanti. Abosa di place a utaki et puis basali aleki wapi po akoma na niveau oya komi nango. Après ko koma na oya komi nango succès na loyenge ya bato. Afanda bia te yepe na obakisa subo eloko zo ba mise musaya ki azala succès bo gangi bo kumisa après quelque temps bon succès lali pour la obandaki na féticheur o l'état aussi en plein robot ça dit que ye muto sali pomo kile yeba yo et na suka nango moni ate yete masa nango baki fa benda nga bo akotsanga subo ti oke o changer na français de ba on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois ti oke na fakete musu carrément o abandaki na yo lokola makolo no ni ataki temple na ye en tant que Lola, on a pouvoir recadrer un zone ici au Tinase. Les Arabes bon. Et c'est normal pour y sali mokile yeba yo. Parce que le temps yeba ni comme un grand verrier. Et puis la spiritualité so fini en tant que moko ya ba Congo. Yeba tous les nganga ya ba Congo ba yini yo. So ko fini nganga moko ya ba ndundu. Yeba ke ba nganga tout ya ba ndundu ba yini yo. Donc so ko chancer, ça il faut chancer musika. Au finga qui na ba Congo soki ka na ba Congo ba ko triquer yo soko finga ki na bandundu ko zonga suna banganga bandundu te changer côté po soko ke kuna ba ko triquer yo spiritualité tambola ka bongo
nde toboye toyokana te mutu na mutu na spiritualité na connaissance na ye mais na cas ya problème biso tu tokomaka ini po biso tu totosalela spiritualité moko mais bacondition kandi eza différent ya bareligion ye abelelaka demo ya cimetière ya toilette ya mai ya moi ya mbula nga mpe nabelelaka ya cimetière ya toilette ya mai au moins to biloko place tosanganelaka yango mabe sikoyo ya biloko na bino yango wana ata place bovokaka boyoka évoke na bacimetière na batoilette na bible bakoma les morts ne sont pas morts vrai ou faux botina batoilette bongo bible akomaki yango mpona nini oyo jésus ti amoni masanga ya lazare akufaki lazare bazalaki na cimetière po alamuselaki na église kasi ye mpe jésus akendeki na cimetière kosala prière mpo lazare alamuka te eza problème te ye mpe akotaki na cimetière asambelaki mpo masana ye alamuka bata balabala baoyoka oyo nga mpe so nake cimetière nasambeli mpo makambo to ya ndeko na nga to mutu moko balongolaki na mosala aza na mposa zonga bamatie grade esengi nakende nasala séance ya cimetière nakokende nakosala yango eza normal omoni yango ndenge nini to palpe na lona makambo mosusu ya mwa baactualité oyo ezo se passe na communauté na biso concert ya Pasteur Moïse Mbiye bato bazolobela yango trop nayebi te so otala concert ya Pasteur Moïse Mbiye concert ozobeta na martyr Pasteur Mbiye concert na ye bato akote na bango balataka babilama bandenge moko wana bayobo ya bango soko ya pembe bato balobela ngo mwa trop mwa kisi mwa kindoki ebele nayebi te elamba ngo mpe oyoka nde sika ekoka na oyo ayo omoni ngo ndenge ndesi na bino bato ya spiritualité nakinga na omona ngo normal Moïse Mbiye aza hypocrite te Moïse Mbiye alakisaka tout le monde po akoma oyo aza eza spiritualité nde ezokomisa bongo Mouyolobaka. Mais tout le bas est clair. Il y a clair. Oui, bah ils ont pas tous besoin de travailler à combattre. Moi je me dis à chez combat gege monde ni nganagi. Est-ce que bandi min église le ba kimagi? Au contraire c'était Bethel plein. Pour azana hypocrite. Moïse na hypocrite. Ba yaka au continent temple na après belé te melana bango ba 20. Et tant on mena na bière pe notre fané boe kuka. No mais na pasteur wana ya dimanche bo baele bo meline ya tongo ti 8h akoti na Carrefour te na 9h sko bo fando mona nde bazo benge pai mais to melaki ne bakuka akesa lipe miracle on comprend Moïse Mbiye sko longola batu complexe wana na kala ba mise chrétien bazalaki po le kantane mission atanga ta komba fali to feri amona ngoneti masumu neti église ne ko kangama Moïse Mbiye alakisi bango ke eza normal toza na vie est-ce que na ba pasteur to ba frère to ba nana ba frère religieux nyonso ba obana succès oza na kisite nani oza na kisite na kalamba eza na otoke banda kotangela ngana bando tangela sko bato bazate ngana na monde wana ngana na spiritualité wana yo banda kotangela nga bakomba bato na yebi soki bazana ngo to bana ngo ba mise chrétien ne baza bongo mais nazo lobela yo Moïse Mbiye aza hypocrite te problème ya bato ezalaki nini batala soki akosala plein yango te parce que l'état asali plein bo changer sous ce schéma et comme sous ke ote ndenge alataki o concert yango tomonaki neti kibonzambe concert nini déjà babete kibonzambe ezala na kati banda kotangela nga ante bale moloto kibonzambe ezalaki te ya Moïse Mbiye nde boluka kibonzambe. Est-ce que place Saint-Esprit est ça? On a un esprit impire encore résistant à 5 minutes. Parce qu'on a 4 des martyrs, on a combien de démons va s'aller kuna? Nani aura gagné quoi yagi? Pour la concert à Moïse Mbiye. Saint-Esprit est là qui était. Et quand tu as la paix kozalate, kalamba iso utobe akobeta, tokotala yepe kozalate. Frère Patrice Pesoka, tu te payé pas chadat. Bah tu peux pas recouvrir à carte. Pour bango tout problème toi dans mode ya succès là on a une spiritualité elle est le senga kisi pour oyebana faut kisi et belé bana ba inana ba yembaka danger koleka ba Moïse Mbiye na ba frère Patrice mais ba yebani te pour kisi ezate kisi kisi eza muke do faut bozala na kisi pour ba yeba yo ba kisi ngo bino bo pesa biso to so pesa bango bongo eloko ni sala ka mutazo ya succès
Kisi. Oh, est-ce que Moïse Mbia a pouvoir rebeller la bilima ya mai? O ebenda la population full et ton dans l'église non. Mais faut y avoir batu balokola ba biso to belela yo pour église zo population. Boteni nga rigueur te. Eza masolo ya balabala. Kulumbimbi azobeta oyo ya yebi na masolo ya balabala. Kulumbimbi. Na Angola awa iso salini. Na Angola na sina sali mo trop ko ya na ngana ya Angola 2016. Et l'autre en 2024 hein. L'église est belle fungwa maki tangu ngana ye. L'église est belle au sali ba plein kaka tangu ngana ye. Et ba musicien est belle ya Congo. O ba ye a ba respecter ngate ba sali ba piaka. Hein? Otuninga makamuni dana sali no. Na tangi losko biloko o Angola mobimbe yebi. Hein? Koyada nga a ba mise bele Congolo ba yoko beta o ba respecter ngate ba sali ba piaka. Ongolo bani o travaille na ba musicien Ba pasteur ba respecter ki nga yango mo l'église ye bele. Ba pasteur Angola tango yo Angola ba pasteur Angola ba respecter ka yo ba gozo ba plan pa na yo. C'est ça. Eh, parce que ba musicien ba ignorer ki ba zwa ki nga lokola na zaka ka privé ya ba pasteur. Yango senga ki pena ke ten to bele la pouvoir bukoko elala ki na Kulumbimbi. O mama kimpa vita tikela biso to changwa do mutu tu akoya tinde na oloba boy ko kanga pe date lelo mais c'est toi ko risque ko beta na Angola awa so looking ata osa piaka hein o mena oloba na ça clair kangela ka date lelo yo banda ko potela mission congolais nini o ya ko beta na Angola na longoli muntu te ezala obo mona ka danger obo mona ka grave o tu akoya awa soka consulter ngate akosala piaka. Photo ye kola ko respecter pouvoir ancestral à batu yo longo Congo yo lingo sala plein en mboka batu est-ce que ancêtre a osenga ki bango autorisation na lobeli bango mabete na pesi bango connaissance ba ye kola ko senga ko autorisation ancestrale le rôle bazoyaka bazobeta ba musu bazoyaka na calcul ni atali producteur wa zobengise asala da combo amana producteur wa retravailler wa manager na kosala plein likamba plein za likamba producteur tes ans de spiritualité yango bosa ba piaka suka nango bazobeba na ba producteur ozoyoka te okola na pont esibite ba beba na producteur so yo beba na producteur azanga ngate ya cheli yombongo likamba kisi zo dépendre na yo musicien na producteur te tu ozo kate na producteur mbongo ke pona yango la $10,000 to $30,000 to $50,000 si on pesa prix wana faut la na part na pourcentage nganga wana poso kirie o sala piaka ozino mbongo baseka ki mais o sali piaka do na palmarès te ya yo ba komo tangi déjà combien de piaka zo sala na carrière non posa ko loba ezamena makambo zo loba o bato balabala Kulumbimba bon Kulumbimba aloba la ya oza contre tout d'accord comment na masola balabala hein numéro eza na bobenga e ko sala bien Kulumbimbi TV zangulunga na bato nde baza kotala yo ba retenir nini pona Kulumbimbi bon retenir que Kulumbimbi azawana pona ko pesa solution na ba problème spiritualité nyonso bozana ngo bolanda baleson dite oya bato balobaka ke banganga soko ke okobela liboma so te ngana clair na bino et puis concerne ko pia bino ti bokutana na biso anva bosala makambo bozwaka te kotuna na biso maître na posa bobo likambo ezo déranger nga mais en fait to sala ngo talisanga avantage nango na désavantage nango eza nini omoni eloko ezoboma biso yango wana mutu musu aye avantage bo abeteleke lisolo pour témoigner aluke ye ba désavantage te akotika asali moso tima ko so salabo okoki te olobake maître triqué donc avant obanda musala na maître soit un kotuna ye avantage et puis des avantages spiritualité eza eloko moko simple mais eza compliqué na mutu azoyeba eloko azosala te donc mutu tout aza na problème spirituel obotaka te impuissance sexuelle oza na problème ya mari de nuit
oza na problème na famille omoni ke étoile na yo engengaka te makambo tu osalaka esimbaka te oza na problème ya voyage surtout baoyo na poto bana ba problème ya mikanda ebele basali ba 20 ans 30 ans baza na problème mokanda mpe na yo okota kuna ndenge eza normal oyo tosala spiritualité toala na pouvoir kosala miracle partout oyo mai eza to mpona lemba na kozwa yo fo oza na mboka moko oza na désert so ozaka place mai eza spiritualité na na droit ya kokóma na nasala mpe miracle mais c'est ça yango ntina biso ke tobelelaka bilima ya mai ya cimetière ya mopepe ya mbula mpo eza na barole nango neti batravail ya bato ya poto tobelelaka mingi bilima ya mai mpo bango bazalaka na facilité ya kotravailler plus rapide donc moto ana poto ana problème ya document azwa mosala te soki obengi bakosunga yo bakosalela mosala ozwi résultat esima nango nde yo kopesa témoignage na bato boza na bango bacomprendre spiritualité nalinga napesaka bato différence ya spiritualité nayebi ke ebele bakutani trop na makambo bakutani mpe na baaventurier baescro mpo makambo na biso baaventurier baye trop bato basalaka makambo ya spiritualité nazo biso baaventurier baye trop surtout na ngola baye ebele siko eza na difficulté ya kokutana na un bon maître spirituel mais ça peut la facilité à redécouvrir scro à partir à malobanae au sentir bando tâtonner même ndenga au solo na a tantôt plus tard c'est pas mamba au salate mon toi et spiritualité à rotaliso avantage et puis des avantages à marambo sala mon toi y éviter à rotaliso des avantages à rotaliso t'es pas y biner en côté donc différence tout ça dans le mingi en tout cas n'hésitez pas au tout pena za na posa ko contacter maître Kulumbimbi oye na Facebook na ngako bi maître Kulumbimbi et ko bima o mona ngana suta na teni on alati o komeli nga na répondre au to solo là très bien o alingo contacter nga disons na WhatsApp au chez plus 244 939 71 81 84 de plus 244 939 71 81 84 sur bato musu balanda biso na TikTok okomi Baptiste Kubas ba image nanga ba vidéo nanga na bina bato musu ba rote na landi yo kaka fona mona te o to na posa mona ba démonstration landanga na TikTok koma Baptiste Kubas otali ba vidéo okomona nyonso oyo osalango posa komona pe capacité to grandeur nanga ya spiritualité po ebele baotala ba ya lobi neka mpona koloba mais po omona onga na za kota sur TikTok koma Baptiste Kubas okomona mosala na nga ndenge elekaka en tout cas nayebi te soki oza na question mosu ya kotuna nga te na sisi okotuna nga yo linga tuno suni te natuno ni yo moko loba natuno ni mais te oza na question moko bosali kotuna nga question ni pourquoi tosalelaka Satan hein omotuni bakestion nyonso so eza na question ka oyo nga na yoki yo otuni te falo otunanga pourquoi tosalelaka Satan pourquoi bosalelaka Satan omoni olinga kobosala question wana eza plus important pourquoi bosalelaka Satan tosalelaka ye mpo ye apesaka biso réponse immédiatement tozwaka tante nde bami basambeli mpona bikende ezela nzambe akosala non biso topréféraka Satan mpo so nasambeli ka na minute wana réaction ya makambo na nga nazwi yango solution kaka na minute wana. Ah bon? Oui. O banga te makambo oloba. O na banga comment? So makambo na oloba yango na salaka. Na obanga eloko te. Na préféra na na sala Satan po so na sengi likambo pa Satan na. Kana même heure na même minute na ozula yango solution. Donc pouvoir na yo eza nango ya Satan. Oh. Bongo Satan est-ce que pouvoir o ya zula yango wapi? Azula yango pa nzambe non? Parce que biso tozala ko la ba représentant na ye. Soki na ko claircir batu bien. Toza ba représentant ya Lucifer. Mais antolo bio boya biso. Lucifer a un pouvoir au yasalelaka. Et vous t'avez pas dit le père. De aucun organe musika. De naba Jésus-Christ, naba Lucifer, naba Kimbango, ba ok ka côté moko. Mais Lucifer a plus puissant que les rabatteurs ni on sera biso to adorara. Hein? Oh mais il a plus puissant. To dépendra pas na ye po yenda salaka miracle ya seconde, ya tikotak. Ora ba pasteur musala, o tenga pasteur moi mi pesa ko ba tikotak. Tikotak ya kibonzambe salaka te.
tikotaki tu eza Masolo balabala pasteur mibengi tikotaki donc tikotaki ana ezalaka nango nzambe ezalaka te ezaka kote na biso na nzambe eza fo osambe ezala na kondimba ezala na patience zelaka soki ane nini to mwa nini to semaine nini réaction ekoya parce pala biso nde ezalaka osengi ozwi mbala moko kolumbi tosisi na biso elamba tomonaka bapaster mpe balata yango yo moto ya spiritualité olati yango mpo ani eza symbolique bacouleur eza na elamba oyo ezodépendre na baesprit oyo tobelaka elamba mbo eza nango elamba normal oyebi ke bapaster mpe balata boye oui c'est tout à fait normal noir oyo ezolakisa déjà ke molili do tosala makambo oyo emonanaka mpo omona yango fo ozala moto ya molimo so oza moto ya molimo te okomona yango te bon rouge oyo elakisi toza parmi bato oyo bayebaka mabe oyo nyonso ezoya ezala ya makila te biso bahomme spirituel toyebaka donc bapaster mpe nde balataka boye profession soko obimi boye likambo ekokomela oyo ke mpe ekomeli yo déjà bapaster mpe balataka boye balata bango meme ndenge yo te eloko moko te balataka mpona fantaisie non couleur nyonso batiaka na nzoto eza na définition nango croix oyo namonaka na baeglise de noir mosusu batiaka batie 0 batie croix batie na s oyebi définition nango bato baba bayi bango mpo tosisa na biso tobanda na 0 wana 0 wana elakisi ke nakangami awa na religion na bino nakobima te croix wana elakisi ntina kokufa nakozala kaka na bino s wana elakisi satan kota pena na motema na nga mpe bambote eza eglize ya pevalongo eza eglize ya pevalongo tosisi mpe loka bambote na bato ayo mbo bambote na kopesa masala nga Eric Kenzo masala nga Olva Masala mwana na nga Evordiani Mabanza na batelespectateur tout bamasa oyo balandaka nga bandeko mwasi bapapa bamama mwana na bino yeyo en tout cas nezape pa nayebi ke yala bato mosusu bazotala kaka zilaki démonstration amoni te non landanga sur TikTok oyo twana mposa konafike chaîne na biso oyo toza na cameraman na biso ya makasi ku toza na nsima wana mayala ye mpe na kote milangi problème ya te mpona olobalanga te bomona numero oyo ozala affiche na se toutefois bobenga tosololaka problème na bino en tout cas bokozwila yango solution basuki na nga wana